nazaki na problème moko boye na vie nanga pendant na botama. Depuis maternité, bon, là j'étais petit, je ne sais pas. Na kokola ngai, ki mobile na ngai banda ko sa te papa. Na tambola ki mingi, nazali kuti kolinga so na lingi mwasi. Si to komika neti mwa masolo to sola to kenda ta masolo mo boye, faut kana ki makaka pona miyebi onaza. Ki na ba centre o babela ka basunga bato. Tambola ki mingi papa, nazwa ki solution te. Tokota 6 jours à ma bondeli, na respectaki 7e jour tant nazongi ndako. Lali na butu senti ka eloko moko boye. Amen. Papa na comprendre kiti. Tout cas na criaki même ba voisin ba yokaki en tout le monde comme tout na nini kuna problème tonini. Naebisaka bato, je suis un canal par lequel Nzambe na mawanaye akitaka pona ko restaurer. Papa Toussaint Ndengazana depa botama a habité qui mobana existera. Il faut connaître qu'il y a ce qu'on appelle l'état de la spiritualité. Et bitumbanaye banda mukolazo botama parce que noko naye aye pour la première fois. Amemie azulo boko naye asimbaki na ba partie intime naye. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom, shalom, tika Nzambe nabikamwa akende kopambola yo mutu ozwi libaku yako landa biso de partout esika bozali. Nzambe akende kopambola batu nyonso o bakosala musala malamu pona bonne marche ya chaîne munene oyo ebengami chez Bissou Télévision. Lelo naye koyebisa yo mutu oza olinga Nzambe na bomo inayo. C'est toujours na cadre ya émission to salaka de plusieurs fois grâce à Dieu. Grâce à Dieu eza émission oyo to ya koloba bolamu na Nzambe. C'est ainsi naebisaka la plupart des personnes dans le cieux il y a quelqu'un qui est capable. Ya ko pambola yo qui est capable ya ko restaurer. Parce que la plupart des personnes bakomi na suka bazali koyeba te bakopesa nani confiance. Ezana batu mususu lelo batiki Nzambe. Ils se disent réellement, est-ce que Nzambe na bikama existaka? Je suis venu vous dire quelque chose trop important. Dans le cieux, il y a quelqu'un qui est capable. Il y a kolongolo na problème na yo. Il y a kopesa o solution na ba préoccupation na yo.
Yango toyaki lelo na cadre ya émission ya grâce à Dieu. J'espère que ndenge ya ane oyebandi nanu bomoninga na chaîne na biso malam ote. Yo muto zwi libaku ya kolanda biso, landa biso ti na suka nzambe na bikamwa akozanga te kopambola yo. Yango na cadre ya émission grâce à Dieu, toya kotalisa bolamu ya nzambe maye oyo nzambe akosala bomo ya mutu. Yango naza na papa Toussaint Tumba. Baza parmi batu o bamoni bikamwa na nzambe na bomo inaye. Yango alobaki te papa, je ferai un effort ya ko témoigner bolamu ya nzambe na yo partout au monde. Parce que lelo batu ebele ba koyeba te est-ce que ya solo nzambe existaka. Donc yo muto zwi libaku ya landa biso, c'est une manière de se réconforter que ba pasi na yo wana eza éternalité, maladie wana eza éternalité. Dans le cieux, il y a quelqu'un à qui to bengaka médecin par excellence ou bien réparateur de brèche. Yango nazali kopesa papa Toussaint Mbote. Mbote papa Stia. Nzambe apambola yo. Amen papa. Oyo ezali émission à grâce à Dieu. Oyo bana nzambe baya kotatola bolamu ya nzambe. Oui papa. Oyebisaki papa nakolinga na tatola bolamu ya nzambe na yo. Partout makambo nzambe na bikamwa asaleli yo. Amen. Réellement nzambe nanga asaleli yo nini? Premièrement, après je merci d'abord de accueillir une émission. Nazaki na problème moko boye na vie nanga pendant na botama ki mobile nanga esalaka te. Donc dépôt botama. Ok. Depuis na botama, depuis maternité, bon là j'étais petit, je ne sais pas. Na kokola na ngai ki mobile na ngai banda kosala te papa. Na tambolaki mingi. Nazali kuti kolinga so nalingi mwasi. Si tokomika neti mwa masolo tosola tokende ata masolo moko boye foka na kima kaka mpona miyebi oyo naza. Nzambe ayaki kosunga ngai nazwaki mwa mosala moko boye baobligeaki ngai fo na bala. Sikoyo taka baoblige ngai fo na bala na raisonne etat nazaleli nayebisi mwasi na ngai na ngai bise non ngai na yo mpo tokóma baniveau ya oyo nzoto oyo boye ifo ozela ti mokolo tokopréparer tokobongisa mokolo ya libala nde ekopermettre biso tobima. Mwasi wana amonaki bongo aboyaki nga naye kovanda na raisonne nga bi nakomi grand garçon boye nakomi mokolo boye ti sikoyo solution nini nakozwa. Naki Angola namekaki kokota bamaison bakotalisa en tout cas natika kozwa solution te papa. Nazonga na Kinshasa na tama baeglise nyonso ya limité nyonso pendant première riboui naki na bacentre oyo babelaka basungaka bato tambolaki mingi papa nazwaki solution te. Jo mosusu navandaki na ndako nao mitungisa na bi nzambe vi na ngai soki ka boye naye komona émission moko boye eleka na TV Chemin de la Grâce. Tana landi namonaki yo nga bi eza émission grâce à Dieu. Pardon s'il te plaît, eza émission grâce à Dieu. Tana moni batie numéro moko na si wana nazwaki yango ameka kobenga plus de 6 jours na banda kozwa yo te. Septième jour nayaki kozwa décision nga bino mpona mona papa nabi nzambe lelo vraiment fona yoka ye nameki kaka kobenga boye eleki ntango elekaki nde oyo nayaki na église ndenge opesaki nga programme awebisi nga nasala 6 jours ya prière tokota 6 jours ya mabondeli na respectaki. 7e jour ntango nazongi ndako lali na butu ka ndenge ezalaka comme d'habitude namiyebi ka nga nazalaka na nga na mobali esalaka te. Vers 5 heures senti ka eloko moko boye. Papa na comprenaki te. En tout cas na criaki même ba voisin bayokaki yango. Tout le monde comme tout na nini kuna problème to nini. Sikuna miyebi ndenge na zinaka siko eloko na monaki zaki donc nayebi te so na koloba ni papa. Yango moni na elo na ye na émission na témoigner nzambe oyo yo ya bikamwa o asalinga na vie na nga parce que na tambolaki mingi papa. Merci beaucoup papa Toussaint, que Dieu vous bénisse. Merci papa. Tango papa Toussaint peut-être problème na yo kozala
mouké par rapport à problème naïe. J'aimerais dire à toute personne qui nous suit de partout. Naebisaka bato, je suis un canal par lequel Nzambe na mawanaye akitaka pona ko restaurer, pona ko délivrer. Papa Toussaint Ndengazana depa botama a évité qui moba na existarate. Tango malgré a bengatinga azwakingate ayeko zwanga après un moment parce que naebisaka bato avant na sambela muto il faut na ça la diagnostic spirituel. Ça veut dire quoi? Il faut naïba pourquoi vie naïe mobimba azali comme on a ba phénomène oyo. Tango naïe kokota na profondeur, Nzambe aye ko révéler à quelque chose. C'est ainsi mutu nyonso aza kolandanga partout. Il faut connaître qu'il y a ce qu'on appelle l'état de la spiritualité. Babundi saka n'importe quel mutute. Babunta mutu ana promesse ensemble. Et bitumba naye banda mukolazo botama parce que tant to compte na diagnostic Dieu nous dit que tango maman naye abotakiye noko naye aye pour la première fois amemiye azulo boko naye asimbaki na ba partie intime naye na kokola lui ne savait même pas et ça lokola yo mutola ndangalelo peut-être tu as un problème ou deux fois olingio kendotala banganga. Dans le cieux, il y a quelqu'un qui est capable, qui est capable de te restaurer. Je vis dans mon ministère même des sidatiques être guéris. Même bat au barin, Nzambe nabikamwa ana facilité à kosalela yo. C'est ainsi n'appelle si maman Angèle et États-Unis mbote que mon Dieu te bénisse maman. Cette famille basali en sorte que basambela Nzambe pour nanga chaque samedi. Maman Zambé a Pambalo. Papa Jean-Clément, que Dieu vous bénisse. Maman Chako, na Belgique, Zambé a Pambola Binomingi. Boza quand même bateau. Boza tellement ébélé parce que Moussala Tokosala, la plupart des gens au monde, Bazaba bénéficiaire, Yali Pamboli, Nzambe a Kotana Katia Bomo et Nabiso. Peut-être tu n'as pas un problème, il y a maladie. Peut-être tu as une promotion de foi que au Saliban vous les belé, vous avez la même promotion. Parce que l'aspect spirituel, les aspects très compliqués. Tu peux rencontrer quelqu'un, basi baliaye déjà kala, matambola déjà. Il y a des personnes de fois basi batia date durée na yeke ba obome na décembre. Moi que depuis na janvier basi baliake, mais mutua na zotambola. Il lui suffit seulement durée na ekoka. Je suis venu te dire les problèmes que tu as. Il suffit que tu crois. Que problème nanga o nzamba okota likambo nanga. Même si tu as une maladie qui est cruelle. Tant nzambe azo benganga, Dieu me dit, je te fais un canal par lequel moi l'Éternel je descendrai pour nako bikis, pour nako pambola. C'est ainsi avant que n'appelle sur directive et prière, na sala kabefo na sambela. Na yeba pourquoi ça? Netiye. Tango abenginga après le samba, après koyeba makambo oyo nzamba yebisinga na sa nzamba yebisinga bi somba asomba miel pire na eau gazeuse. Abando mela yango ndambu tongo pourquoi pendant 6 jours. Des choses que tout le monde va melaka. O batu nyonso basalaka. Mais c'est qu'au côté portion à divinité, comme mususu. Toi qui me suis de partout. Tozana 2025. 2024 et à 2025. Tu es en train de vivre une même vie. Oko salama kambo et ko simbate. Ozana katia lubala tu n'es pas content ou tu n'es pas contente. Ozali comme on a phénomène de mari de nuit. Même s'il y a des esprits qui apparaissent. Je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'on prie pour toi, dans le ciel, il y a des gens que Dieu a mandatés. Je ne suis pas spécial, mais ce que je sais, j'ai le mandat du vent de Dieu. Il n'y a que toute personne qui va me consulter. Nzambe na biso akosala yengolo. Lokola batu ba témoignaka par la grâce du Seigneur, bolamu ya Nzambe na kati ya bomo na biso. Même si okomi na suka, kokomana no testamate. Ko se sustemena nte, komona te ki makambo esili. Un nouveau départ commence dans ta vie. Libala wanezayo. Cette mal t'amènera pas seulement à la mort. Il lui suffit seulement que tu nous consultes.
On a posé à consulter prophète Steve. On a posé à Nzambe nanga akota likambo na yo. Avant que tu m'appelles, crois seulement que nazali ko benga mosali na Nzambe. Soki na bengi Nzambe na bilaka akota likambo nanga. Peu importe ton problème. On a problème, il y a promotion. On a problème, il y a libala. On a problème, il y a mikanda. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur. Tout lié foulera les plans de votre pied. Je vous les donne en possession. Mais depuis au komana mboka wana makambo simbate. Depuis au kotsa mikanda simbate. Depuis ba fiançailles. Depuis à libala bana bayakate. Le temps est arrivé. N'hésite même pas. Quand ce qui Nzamba pe sur ngolo. La émission, c'est que Dieu veut ton changement. Dieu veut ton miracle. Donc, pour consulter révérend prophète Steve, Okobenga Biso na plus 243 89 940 40 40. Notre ancien numéro est RTL et continue à service Moussous. Les numéros que tu vas pouvoir appeler le révérend prophète Steve, ils ont plus 243 89 940 40 40. J'espère que Ezana si a ebada ekranabino. Tango kobenganga okozwanga directement. Merci beaucoup Papa Toussaint. Merci. Parce que olobaki que tu vas témoigner partout. Tikan Nzambe oya bikisio. Amen. Apesa yo bana. Amen, papa. Ndenge ba pesio musala, ba peso ba promotion. Merci. Koyoka Nzambe sonite. Amen. Et sika okozala témoignaka bolamu ya Nzambe. Amen. Et na pesi sous merci na DG Chic Mukadi pour na bolamu na ye. Merci na Cordon Eli Elias. Merci beaucoup na Papa Delige Monsolo. Merci beaucoup de tous les temps David Bukasa. Nzambe ya pambola yo mon apôtre. Nzambe akende kosala ongolo. Et sika bozali, je vais prier pour vous. Tu es le véritable Dieu d'Israël. Nzambe mutu nyonso azuli baku ya kolanda biso. Soka zangi kimia tika kimepesa melaye. Na telemeli nyonso oyekoboya kotosa kombo na yote. Ezala anéanti. Na puissance ya kombo na Yesu Christo de na sambeli bongo. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Eyebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière. Bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble.